ngumba te mwana kati ya ndako okende oteka nzoto na yo pona ilamba, oteka nzoto na yo pona kabelo, oteka nzoto na yo pona sanda, donc pona bijou oluka oteka nzoto na yo. Nga na yebisu yo yaya tekata mai tekata manga mais koteka nzoto te. Yo pe jeune garçon oluka osala bana batu bongo po olelo bebisa libala poso yo posaki na motema malamu olinga boko kabela lokola ndeko mais yo bande kopesa ye condition avant na kabela il faut ngumbama il faut tengama babiloko wana yango lelo esali ke ndeko mwasi azanga libala Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. C'est votre humble servante Naomi Moussaï, Air Force One. Quand vous mettez ça dans Air Force One, voilà, non, peut s'emboter na remercier boss Nangaïda Mubama, na ba grâce ba faveur à ça il a vraiment humble servante Nabino, de vous mon na la TV boy eza grâce naie malgré ba absence nangé belé na ngabino mingi ba fan nangai na lela bino ya trop alliance yanga la bino tobi sika erosuka mais moi mikolo te quoi. Voilà, na pesi bat nyonso baza branché scotché na moment où bazo la émission na biso na chaîne na biso Libanga TV, Canal Future One, Canal Future News boss na bina a puissant na ke mingi boss na Dav Mubama na DG na biso Betty Masengo la femme légitime, la femme du patron. Voilà, bon que émission na bino les Big Love na bete la bino ba histoire vraie mais lelo penza bana basi penza na koti mingi pas bana basi yo mama ko zapete o jeune garçon ko zapete dans ma solo et retoucher ba fan ba fille belé et puis ça bino sous moi kilo moi si azelo mo te obasana nango. Tout le monde a ba fille belé parce que ça l'échange il y a sexe na biloko amikie donc au moins les jeunes filles sous orte kanzoto donc bo karabola ndara lisolo nyonso bolinga émission na bino mingi voilà ils ont une jeune fille boye na kotanga pena ba kombote quoi po ils ont lisolo mo ya soni ils ont lisolo ya soni jeune fille wana azaki ko vivre donc azo vivre te quand ils la banda kongo komaka Congo pasi mille sana tongo litie te o bateke balobaka chouet anyawe na pesi batnyo so bateke nyonso mbote quoi fille wana azaki soki ava donc nde baliaka vraiment bien te pa na bango azaki na jeune garçon mo bande koteka ba sardine bablo ndeti ya boutique ba magablo a coin nezala kaka fille wana azaki chaque fois mona okende pa garçon wana so ake kosenga garçon wana pe ba jeune garçon yanko oyo ba pitu mwanza bilenge mibali yanko azaki ava pesa eloko mona ka ngana pesa yo pesa ngani non comme eloko habitude ye montazo ya awa ozwi loko na boutique wana abike ba kokotisa na se ya boutique garçon wana obimana c'était pas vraiment l'amour donc ezaki échange ya sexe na biloko kolia donc azo changer sexe na carrément nde ba chel bazala rapendo yo pesi mbongo ye apesi yo nzoto fi wana zaki so okika nzala ye moko ye komitika na boutique garçon na osumbela ye kwanga ma sardine msusu ma Thomson wani abima na chaque fois donc chaque jour donc ye ata ba liete abide ke ande na obima boy na kwa na okende na pesi no ikomela lokwa mo mesano eloba Fabregas et comme lokwa mo mesano mo comme lokwa G. Et au la fille wana sala rango chaque fois donc ti et après garçon on a qui ko déplacer tellement pe fille wana zaki pe na moi âge mo ya mke ba 17 ans et au ça ke ba mona na lisusu pété place fille garçon ana kenda akuta na ba makama ndenge nini place akenda ki soki pe akotaka prison so nini et arrivé fille wana 10 ans après ayo koma na ba 27 ans ayo likuta na garçon mo boy balingana na habité ti ba komi na procédure ya libala moi si ba sombi biloko libala ka ande zalaka et comme jour oyo
ba fixer date ya dépôt ya ba biloko na bango ya libala basala dot na bango ndeko na cousin wa garçon wana aye komonana garçon wana ye omonana ba kitisa biloko ya libala ye aye ko accompagner cousin na ye ko abimi soit soki abimi na prison donc na ma comportement ya mabe wana ti yaki komema ye na prison toyebi eloko mpe oyo asalaka te fi wana koti na nga na badetail te abetikaki akenda prison bakangaka ye soki mpe wapi place akendaka aye obima na kati ya dot bazokita biloko ya libala nde ezalaka mama kozali puta atala boye garçon wana koti aye koassiste cousin na ya obala yo awa obala nani ona obala atala boye fi wana ayebisi cousin na ye jamais soki eza ke azali mwasi onga na nde kovivre na ye yo yebaki te par ignorance olingi ye ok ça se comprend mais mwasi oyo nga na sakana na ye na banzela na batinel na sala na ye ba n'importe quoi na okolinga jamais ndeko na nga bimisa mbongo ebele po aya obala mwa mwasi o na olinga te vraiment mutu mususu ake komlia ye so ba ma ekufela mbwa mpaya kaka melango na okoka te na ye na ndako na yo na moni mwana mwasi azolambela yo na talika ba niveau ngala ndo ozwa ye na base ya nini ya ligablo na zola lise na se ya mesa wana na zoka ependa lokwa elo mo bweka ya ko utiliser na tikala jamais kolinga yenga na tozali na contrat ya sexe na kwanga na sardine mais na kolinga te ndeko nango bimisa mbongo ebele boye facture na biso pe ya Congo ekoma combien $2000 jamais ndeko nanga $2000 wana lingata document boye o toyebi ete mais soki eza pona mwana mwasi onga na ko autoriser jamais cousin otema zaki penda brutal bengi ba papa bandi ko bisa bango jamais ngai te mwana mwasi ekosimba to okobala ete mwana mwasi alela malgré bakoma déjà wana ba déposer biloko libala famille mobile ba bazonga ba raisonner donc ezaki vraiment scandale famille mwasi bazo comprendre te likambu nini bino boye kotika biloko libala ekomi subo baluka bozonga pona nini o te tokoya nini o samedi ozoya samedi prochain tokoya otika biloko libala bakenda ba raisonner mobali asaleli posa ya ndeko na ye wana donc alobi soki ezalaki ato bande kobima na ndeko na nga alingi yo ate ezalaki ke alingi yo mpena bolingo eza iloko ya motema mais ke yo ndo ozalaki likolo ya biloko ya kolia nzala ebomaka te donc yo mo nde moto obebisi vi na yo passé na yo elekaki tellement mabe yango moto esali ke le présent na yo ekoma boye et puis futur na yo ozoyeba te yango na ngena betela bandeko na ngai ba jeune fille ba jeune garçon lisolo ya boye eza ba jeune fille ebele bazo komiyeba te omoni classe eza complément eza ba film susu batangi penza te mais baopi mpesa nzoto valeur omoni nzoto ya mwasi o mabele elisi alobaka ememaka ba misusu na poto esombela ba misusu lopangu mituka kana nzoto ya mwasi mobali po apesa moninga na ye mobali ata 500 francs na ndeni aoboya mais so akutani kana film oyo bakota liboyo na poche apesi biso ba jeune fille toza esu na valeur te ba fille ezala ba mama natiaka ka mwasi nyonso valeur eza lisusu te na ba parlement wana toza na babasi te toza na basi tolobi kaka te ke tokende so mpe nde nini atoteka makala atoteka mapa atotambwisa mai eza mosala faut ça ferme so lelo passé na yo eleki mabe makasi malgré baloba les paniers sortent encore grâce ezalaka nango partout so to ekomi tour na yo mais total ata eloko ekomeli ndeko na biso na minute oyo asouffrir mpe na mobali na yo toyebi te bacalvaire nini baleki nango mais na minute oyo libala toyebi te séance ekomi suspendi toyebi nanu te soki ke mwasi mobali wana kozala su courage baya kotika biloko ya libala soko topesa mobali faute alandi ndeko na ye to nini alingaki mwasi te soki alingaki mwasi te tondimi te kangai ekoma na mambo ya libala
Dès qu'on n'avait pas le but vrai que ceux qui n'ont pas vivre na moi sur peut-être on a un ndimate a ils en ont passé mais ndenge zake nande ko soye na yezue na tie na sa mesa na bimina na obeta ta 5 ata 6 donc na pese kwa ngana Thompson facilité ka boy sko nanyango olinga abala mwasi oyo azoyu ayoki makambo asa et présent vrai mwasi akoki ko wangana te po ato wangani kuziana na ndako oyate aoya okokotale na misu alors ba jeune fille toute kamambwana nzota mwasi za sacré ba misusu ba yokana banku tata ata nini amona téléphone ye moko tobo iteza mabete ke okobenga mobali na yo okotobiye sepe mobali no te chérie na oki posa na yo fona bima to bima na oki posa na yo na ceinture yo mabete ezaka te ke mobali fu pa banda mwasi mais ba misusu ekoma lokwa donc soit sali yango te kopesa kutu pe loko te au changer on pe kutu fia na kuta no changer ngona na nini oyo na kwanga na dendo ye kutu azata kuna te oba mukusambwa excès ya obimana mibali ebebisa mwasi tomona ba papa ndeti na yoka licenciement papa mo apesa azoloba bi mwasi azalo kwa fleuve azalo kwa fleuve ato otoki eyebana te oui eyebana te par rapport à nini ya bakisi o ba jeune fille ba comment on sala mais ça ba mibali msupe ba yebe belé ba oyeba ke moi so ba utiliser trop réputation moi si ba somba ngote au moins la jeune fille msusu ato lingi ministre jeep penda ye cortège ye au moins la garçon mon avenir au beto na lipeka boy pour nini oui mais peut-être que c'est respecté c'est à moi si et me maram tout partout tout tika babilo ko na ba jeune fille msusu ozomi yebate passé na yo présent na yo so bongisi présent na yo yango na mtesala ke futur na yo ezala bien ba fan nanga bolinga pena ba mateo mingi na basi msuba na ndako mabala ba pola ma omona mtususu omona kake aye garçon maloba binga fumi kuna linga na mwasi na bar kena linga mwasi na nini église po église ba koma lokwa ba blessé de guerre donc a salivia a poli a bimi na ba tonton amoni ke ko kana fa non ndako libala te ayo kota na église po nini oyebi ndenge nini te ya osala nzoto na yo oyebi ndenge nini te ya ko se respecter o changer nzoto na ona kwanga na dendo na sardine. Pourquoi lobia mutu nzambe mutayebi yango difficulté oui eyaka nango eza bato msusu coupe bakola na bango libanda na ndako anga bamisusu balala balibanda mais lele oyo bakomi bata minene. Pourquoi bayebe kokanga bayebe supporter ba souffrance wana yo lelo likolo ya nzala okoki kosala échange ya nzoto na yo eza atambala moko te dans balebele chaque fois chaque jour ozoya ozo changer nzoto na yo na tige na kwanga na dendo lelo oyo ebebiseli yo libala na yo o peut-être souffrir nango onyokwami pour peut-être bosomba ka tanzunga ma famille wana mais lelo tellement bimana cousin ya mobali na yo na bandenge mo ya mabe na batinel na ba digablo donc amonika ke moyen atia on ndako libala ezate donc oza lilala mo epola lilala epola penza donc biso ba jeune fille conseil mingi penza na opesa na ba jeune fille toye bandeni to ko batela nzoto na biso. So lingo za na o chel oui baba la rappelle chel pa balaka chel a balaka chel wana balaka wana akesa ki chel na ya zongi na tongo jamais osala ngo na moi boy akenda na butu asali musala na ye ne prina bato ya yebite
na bato ya yebite mutuka ye apesi mbongo babimi na ye mutuka ye apesi mbongo babimi na ye jour peska ezaka likamba destin so nzamba lobaki obalela na musala na eza bato bele bazaka ba chel na ville et puis babala bongo mais yo oza chel te yo oza ndumba te mwana kata ndaku okende oteka nzoto na yo pona ilamba oteka nzoto na yo pona kabelo oteka nzoto na yo pona sanda donc pona bijou oluka oteka nzoto na yo ngana yebisu yo yaya tekata mai tekata manga mais koteka nzoto te koteka nzoto te yo pe jeune garçon oluka osala bana batu bongo po olelo bebisa libala poso yo posaki na motema malamu olinga boko kabela lokola ndeko mais yo bande kopesa e condition avant na kabela il faut ngumbama il faut tengama babiloko ana yango lelo esali ke ndeko mwasi azanga libala malheur plus malheur eza mutu mususu oyo la pe na ndenge mobo yo po meme pe na ndenge mobo ayo yo baja bolingo yo te oza ndeko langa mwasi zwa sardine zwa kwanga lia mais yo tellement ozaka motema mabe se na wana elinga kovanda te tonton partout obomi kuna donc ozoswa mwana bato na bandenge mobo tellement yazaki pe na nzala azaki na choix te nzala ba nzala ebomaka te mais nzala ebom banzala msupi ndo okufi eza bato msusu na oyoki pena nzala mai na makilo esili ozoloba te sauf quoi combien na ba dimension wana yo bisi te avana pesa yo il faut na bimana yo osani voilà liso na nga lelo ezaki vraiment bongo na conseil ba fille ba jeune sœur mama o bolanda biso na ba te na pesa bino toli na oyo alingi asalango na oyo asalarango déjà tikango po futur na yo toyebaka passé toyebaka présent mais futur toyebaka te voilà ba merci na nga na pesi na bino nyoso botiraki attention na bino na pesi Miguel Jum na Angola bombote bele na pesi boss na ngai mon boss Dave Mubama DG na ngai Betima Sengo la femme légitime la femme du patron na bébé na bango Joyce Davli na pesi famille na ngai Musa Imbote o bolanda nga de partout bino so ba fan na nga na lela bino ya trop na pesi Ornella Musa Imbote na pesi mobali na ye Djibril Yongo famille Yongo mobali mino mingi famille Kukumu jolie Kukumu ma belle wana se mik nanga motema na pesi mbote jolie na Kukumu ndo ya jolie Kukumu na lingi bino mingi na pesi bino mbote vraiment bozala branché d'ici là portez-vous bien ciao.